bakondi mwana moko ya salité arana poto ni mna arana poto te et puis dato timbelié ana mukanda ba réfugié ana mukanda ba réfugié ndaza bongo donc na place o luka maramno bien o monde ko finga mposa keba grâce na ke biso keba vidéo a muninga noté pena na logique to si Justine mata to telemc a to c'est grâce miss bena a ani mbal pas boni grâce jamais boniko na le colonie ne pe na taille nini taille salité et puis alors ya mabele bien viens mabele bien mabele pas où il na kipa qui na bon non kipe sikoyo au moins de grâce le temps yé a banini o aza mona aza na 32 ans webi mbula ni o yé annonce à 32 ans parce que comment on est longine boye comment on est long à grâce boye na biso na repese à gêner comprendre et puis fiancé ngazo le boku miso na fiancé yé pena ko na fiancé yé nda za bongo auto bote mona baba oh mwana lo bahate on dirait âge comme menacé donc âge zo benda ye maso boya non na kutlongwa te ngana zaka na bano il va so bana bati comme peso passe yo amukolo c'est comparé na bati no amikolo fait sa vidéo il est cas qui toko ba télématé bien finalité bien mettre témoin ba télématé bien mettre témoin ba télématé donc lo babongo aneka mutole msoso luka bataeka batala ye mais faites sa vie de loin ba image ali et les gars qui toko to lia to mela ba fanda à l'aise moi sa vie de loin asa moi simo na éviter et ça goût ya mobali na yi so comment donc oh ba le est mort tout non vie de loin sinon tu ebika aussi la maladie on te maladie nzamba bikisi nzamba sungiye oyo zana biso ba congolais faut ça faut se peler to beta maboko parce que là azaki na pasi ka biso mo ba congolais ngo to bande ko lela nzambe bikisa vie de loin et lelo nzamba mawa ayoki pe ba lo sambo na biso abikisi vie de loin mais quand même to se peler quand même ninga sa bongo oh pour nga la luba finga nga trop zo man nzamba yoka ba ko lela nga trop babaka ona bino kalate boko ma orphelin père non akufa na ikalata ba ana ba sida banini et lelo jour à ça en tout cas dans lelaki sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de lelo sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen. Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés, connectés sur Congo Victoria. Et bien je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la femme du patron. Et bien sur ce plateau, le nom soit avec Lalou Babière, Lalou mais c'est les flamingos parce que autrefois notre Koyambaye, artiste comédien, il y a groupe Tout vient de Dieu, il y a Vu de loin, dessin animé à Koufarate quoi. Donc notre Koyamba Lalou Babière, on a tous les questions par rapport avant notre mariage. Mais tant que mariage comme kinga Nathalie, ma campagne a tourné qui m'ont soupir le bain dans le bain en appliquant moi maintenant le côté avec moi na carte. Alors tout comme campagne ko solango na la luba bière, je dis d'abord merci beaucoup na boss nanga JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas et merci à bateau ba soutenir par rapport à matanga ya leki nanga donc to boss na te ba bibola mo pour la rater na moni wana ya Paul Venture et ma fille là papa nous ni amande fa pembe depuis Allemagne ya tika ngate quoi malgré confinement mais vient nga aka na souci j'ai tobi maté les kinanga donc vraiment ya Paul merci beaucoup pour la soutien na yo na mona qui aussi merci na Willy ma vite les coffres forts depuis Dallas balobi yanga ya
Tongo, c'est-à-dire Bofolo quoi. Et aussi, merci à Ado Senga Maître Sengi, qui n'a toujours à 1,95 m qui a Pembe depuis la Suisse, c'est la Moni depuis la Suède, na Stockholm, hein, Engambe Mwanza, Yambinga Yambiji, Boluka Boye, bah, ça bien. FM depuis Paris, je te salue. Donc, il y a Bombay, FM depuis Paris, maman, il va te mettre à la japonaise. Mamie, depuis l'Anvers, bah, tout le monde soutenir, il y a un merci. Et donc, comme mes condoléances, oh boy, Ghislain depuis les États-Unis. Bientôt l'anniversaire nayo donc Nassira et qui vraiment qui toko. Merci na leur ma caméra. Merci d'asser les easy donc na montage n'est que les qui toko. Tout dans la louba bien mais c'est les flamingos mais c'est ba wendi to sur la naie marbe belé la louboni. Ouais, merci beaucoup santé qui toko Jemima Ibele les gros bébés de la presse et bonsoir bonjour na bande ko tout bolanda biso en direct ya Congo Victoria. Ya boss na biso JB Kumaluta mon papa mon tout papa to zilaran ningo lobaki mbote belé na mon boss RK Muchanga Champions League papa na Barque mobala Naomi Barcelone na pesi ba mbote belé na Paris na pesi ba mbote belé na maman Marie à Santa Narata à Londres et puis na bosante Jiveshinto ya les pères de jumeaux na bosante Chuchu Lwambo la star ba restaurant moko na Saint-Denis et puis na nous mo sese ba mbote ya ngwana ba mbote belé na Graki de 4 airback Jenny Ndombe les Playboy et puis na prophète Diembala merci na cadeau na yo ba mutaliko azate prophète Diembala le père d'onction donc voilà mon boss mon papa mon père spirituel ya Charline Nongi vit de loin mon papa mobala Justine Matala patrona babi la patrona mutana ay bo vivre na bato bo fa na bato moi no yeyo donc bande ko tout au bota la biso nous a déjà branché na Congo Victoria ndé makam. Le lobby nga bakosa ngate. Avant mariage il y a vie de loin tout ça comme une mission. Na toute une question. Na yozo le makamu ya ko clasher sur ça c'est oza master ya président pour master président na président. Mais bango mi balé bana ba relation na bango. Mais nga kaso comme si que non ndengo ça que mission que bango ba ni ba bebana et que na kotika la jamais comme na yo na kotika jamais comme na ça c'est na mariage mais chose grave ça il ko panza mbongo ko leka batu tu wana déjà na web sabatu ba bomona na tennis na single ça na komona mikolobo mais ça na komona nga mikolobo et coupable na single ne makambo donc il cartonné na film à Barcelone batu tu batalaki et puis film même sto banda na ozara na tenio et faut signaler bango ah pas baby tu as un tournage à baby la donja tu as un tournage de panaye ndé Jemima a été ça l'émission c'est donc une question là et d'abord président Saï c'est mon papa né na Lubango président Fidelo c'est mon papa né na Lubango po na bana yo lokoyo aucun jour na roleka na TV pour na boya président Saï non ça on dit n'ebsa kiyo baba papa biso ndé to na posa bango faut bazala bien pour biso un exemple na bango zo comprendre yena master ne vie de loin qui toko ali na fête salaki master ne plaisir et bazaki ba président phénomène ba président Siatula ba Marie-Jeanne Bololé ba Aïda ba Lianza ba mobiki citoyen biso nyonso to ne belé pour na sepelisa ndeko papa yaya leki zo comprendre de ça là bien ba président ba fait Siatula ba président ba et bah phénomène l'artiste senior tout donc il s'allait bien donc on va d'abord retenir bah na problème penalty mais oh il y a ma bête au besoin mona balongola ba fertilité parce que biso ba jalousie balongola ba jalousie entre bango parce que biso bana na bango to na posa to zo ya malamu pa na bango ba non ebele opesa biso donc on ngana ndeko déplorer yangwana donc voilà et le mot en tout cas batumso ko ba banks ba on la fête c'est pas batala ba maramu ma be pa loba bataki mariage ya vidéo le babi salle wana avec salle ya 250 personnes mon dieu comme si vidéo a débordé qui bamuso ba télémaki ba moni elo to loba congolais anika wana pour no loba et biso to na fête sa vidéo ba image ta partout ba moni fête sa vidéo et les cas qui toko ba télématé ah bien témoin ba télématé
Bien mes témoins ba télématique. Matango problème beselenga. Bien mes témoins surtout ba collègues na yo ba concert ba confrère non. Ba tane mabidi ba alaki ba Yves Pamba alaki ba master nan ba Adams bazalaki. So comprendre. Donc ba télématé ba lia kitoko ba mela kitoko. Yo ko imaginer biso to bimisal na 8h. Ngai Yadie Sundiata, Aminata son père, Cyprien Gogan. Ils ont comment to kenda bisuna balok su kenda ti ko suksa na kapila. Donc ambiance ya ki ezalaki kitoko muto ko loba bongo anega muto lem sozo luka bataeka batala ye. Mais faites sa vie de loin, ba image ali, eleka kitoko to lia to mela ba fanda à l'aise. Ba pesa ba cadeau à l'aise donc to zala pena à l'aise, ye mabeza kana ngote. Voilà. Merci beaucoup. Mokilo, le goût et le couleur ne se discutent pas. Déjà, c'est la loi de la nature. C'est comme si il y a des lois qui ont récupéré santé. Moi, c'est la vie trop boumbo. Ah bien, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et en a raison, président vit de loin. Nous soit vit de loin. Carrément, c'est bien la macasse. Oh non, 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 non. Il est mort à l'Obango, bien la bande de théâtre, mon était. N'a pas mise à jour de la santé. Oui. Mais tant que moi, si wana, all ngambambi, avec la santé mounine. Banda komaka na Justine Amela et santé moro. Non, 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 même pas. D'abord, tu vois, on va faire un bisoté. Somme moudalo, babon va faire un bisoté. Sans comprendre. Déjà, on a raison de. Moi, ça vit de loin. Ça, moi, si moi, on a évité. Et ça, il y a Moubali naï. Donc, oh, bah, est mort tout. Non, vit de loin, c'est notre pays qui a aussi la maladie. On a maladie, Nzamba Bikisi, Nzamba Sungi. Oh, les gens qui sont congolais, il faut se péler, il faut maboko. Parce que là, il n'y a pas si. Car ils sont congolais, tout le monde est collé là. Nzamba Bik, ça vit de loin. Et les gens Nzamba Mawa, Ayoki Mawa. Ayoki peut ba le sambo na biso abiksi vide de loin mais quand même tout se peut là quand même ninga sa bongo oh muta tali vide de loin et le malade ya soutien ozongi le botono ya kala et puis abi munene bela soutien mais moi ngana auto tourner na vide de loin avant na ya na ça dit déjà prise là on a tout mbolenga prise le boko abi tika mère ba soupe merde mère ba ça ba soupe mikolo et puis yo kaka bambatana l'alliance ya munene dans ta telle mikuna se ga tseboy voilà ayok sabato ba monaki ke na pona esili motema passe oui malgré tout le baba là pour prouver ba tout mais quand même les ngana lo ba ko na vidéo c'est ma fierté pour ngala luba finga trop zo man nzamba yoka ba kolela nga trop baba ka ona bino kalate boko ma borfelin père non akufa na kalata ba ana ba sida ba nini. Et Lelo jour à ça en tout cas dans les lacs. Nzambe merci beaucoup. Merci à Justine Mata. Merci à Justine Mata. Au monde gère basi ya boyne photo za na bango. Moi ça mutema munene, moi ça mutema malamu. Panda président Videlo za papa nanga. Azo souffrir na maladie. Mais na Justine Mata azaki wana pembe na ye. So za na ba fille musu jema to kosa na te to wanga na te. Lelo ba fille yango lelo. Amona muna malade bongo akima mbangu soko mwana akima moi si wana azalaika pembeni ya vie de loin passe na bisengo abongo squata yo moko l'air occasion bale monani babala été a mérité libala magazine obi akabali na sa o mais eza mabete nana yebi on te ke bana bali pambola nzambe elo biso no so zela na mariage eza fuyu wana soko mwana soki lelo babali yo so bota te. Et puis il n'y a rien à ciment. Et comme ça, même pas une année. Mon argent va 6 mois, mais là, je suis bon, ça m'a fait une chance. Pas exploiter chance. Et puis, le lisanga, jour à civil, vie de là, les lits, n'a pas de mal, mais c'est un boulot. Basilé na kufa. Il parle le beau, moi, c'est le bar, Charlie, t'as bien ce qu'on commande. Charlie, oui, ça a bien. So balingate o kufate et puis na yebi nzambe la likola yebi
okufa na teso balinga te ndenge balié boto c'est la sko liwa vidéo non même pas au mutu nyonso tu na mokili jema okufa biso nyonso tu toi na monde toi na mboka pèlerin toi qui va pèlerin ceux qui pèlerinage boloba comprendre mutu tika libanga te mais auto senga na nzambe apesa biso temps mulai biso bana vidéo to senga nzambe apesa vie mulai parce que biso balalu tout ça na omiki banini donc ba retenir déjà que couple wana souka na couple bazela ku ya mabete po ya pété donc voilà. Voilà donc maître Giste Moukadi depuis la France cette personne à Yobabi Dani Mouyenge l'homme 10 millions à Paris wana ya ngamro ya kati ya dedans maman Chantal qui est là depuis la France pas tout à soutenir nga bino tout na lingaka bino moi mingi na elab bino moi fort. Qu'est-ce qui se passe entre Justine Mata vie de loin na Grâce nan j'ai mis au moins mon kilo mais on comprend dans lelo batu mususu bazawana baluka batsa bangoka comprendre et fille wana tangi Grâce Mbizi wana Grâce Mbizi tu es bien sermo ya kala ya mukolo ya kala et puis comment na eboye ki mukolo na ye ilaksaka adambiaka comprendre apena mbiaka ngala na zalaki te poto banda pesa sigana to banda kango ele kana vidéo TV babala ndango déjà avant to banda film wana na bete tour mo boya na bakongo na kende ko saba maramnanga ya ba privé kebilo timo ba biki na se connecter penati kuna ki trop pris na maramnanga na sala kola na zongi na fongoli non na zongi mutu munda benganga na ba mikili ka te muta kuna ya pota benga mais la lume ni na ngozo leka entre Grâce Mbizi na président na bini ni na ngozo o me konta na page la mama o mona mamba komi na page la mama te mana rapé abonné à la mama le temps na ma méga na se connecter deuxième appel sur côté Momo boy. Ah bon, non, c'était dans la communauté, moi en États-Unis. Mais la lou, bonjour, c'est toi la lou bien. Mais il le barozaka chargé à ya communication de loin. Mais neni ola li pongi boy pendant que makambo na net. On a anima quoi ka? Na ebiete. Na ebite so yeso ina ngana ebingati. Mais bon, na hôtel nan, na se connecter, na côté pena na page à la mama. Na moni onko, ye Grâce Mbizi wana mwasa kala. Azui ate photo ni awa. Azui photo Justine Mata atango awa. Akomi bota la mwasa mukolo vidéo la bali. Aza munene makasi, azanga taille ngana leke na taille. Et puis ngana na 32 ans. Ye ako sa wana 25 ans. Est-ce que longa bo na 25 ans? Ngai boy bozela kala te bomona libala na ngana fiancé na nga bomona meilleur couple o eza couple te ata longa bi Grâce ata l'adresse te bendeni na be bon na bagi na occupé na ngana oyete na bonga mele le na kipaki na be bon na occupé sikoyo au moins de Grâce le temps ye aolo banini o aza mona aza na 32 ans. Webi mbula ni o ye annonce à 32 ans. Depuis 1990. Ye aza na 32 ans. Ce que tu vas calculer. Bana 90 ti lelo. Ce que comment on est longine boye, comment on est long à Grâce boye. Na biso na repese à Gini. Comprendre. Et puis fiancé ngazo le ba ku miso na fiancé. Ye pena ko za na fiancé. Yenda za bongo. Auto bote mona baba. Oh, mwana lo bahate. Parce que l'état au luka ozwa soin ya mwana yo ozo luko finga couple ba ta vie de loin. Est-ce que tout est peine na logique. Tout c'est Justine Mata tout est MCA. Tout c'est Grâce Mbizi na a. Ali mbal pas boni Grâce. Jamais. Boniko. Na likolonie ne pina taille. Taille nini? Taille salité. Et puis alors, il y a ma belle bien. Eh, viens ma belle bien. Ma belle pas où?
Et puis gratter ils ont un sens. So retient na soutien zo lemba. Yo grâce. On est là bien té na nzoto mbala o CPA nango. Mais oui, à ce moment où tu as dit qu'il y a les cas l'équipe Karine na poitrine. Mokonzi. Maman na ngai libela Karine. Batina libela grâce. Tala. Nyalobe loko na senga mbongo ban Zombe. Nebi son Zombe. Pesa ngambongo na vina bala Karine Mokonda tena nda. Nga, so mzamba pesa ngambongo na tongo. Karine va voyager ngana ngana bala Karine tena nda. Tellement fanatique à Karine zéro. Nga. Linga Karine makasi, na reva Karine. Sikoyo, ye on se compare na Karine le kay tongo. Te Karine le te balo batie pona nazale msuna yo. Muna mutu akapena bato sepela na bonga bina bato sepela na ngai. On comprend? Karine le dans la maison universelle. Karine a memi musika. Karine le ba featuring na ba kofelo mide. Vous savez comment yala ndane ka mama bato. Période no ba le comme musicien. Asali c'est 100 000 qui est 1 million. Tano sigo dans l'échec ba makambo tout grâce mbisi. De yo zana pour nous copier makambo ba sal. Donc na comprendre on dirait âge comme menacé. Donc âge do ben na maso boya non. Na kulongwate ngana zaka na bano. Il va so bana ba te comment peut se passer. Yo amukolo, c'est comparé na ba no amikolo. Et puis les choses qui est grave, là on veut mettre la c'était Jemima. Jamais mukolo moko Jemima yo soit qui tu sais, bu fongo li caméra pour finga roga. Non, ça la monte. Et puis mukolo moko té na rozwa caméra be micro na ba ndoko finga bata Brazzaville. Non, ça monte. Mais pourquoi lui ko finga toujours ba chinois? Ba benga ni na Brazzaville. Ba bien que Uganda. Ba comme c'est Ougandaise. Même na Brazzaville ya lemba na bango. Po ba rondi masoni ya boete po Brazzaville tobi ya na bata makasi bata ba noble ba na Brazzaville. Mais ce que comment ba rondi mwana moko ya salité ara na poto ni na poto te et puis c'est to timbelier. Ana mukanda ba réfugié. Oh yes. Ana mukanda ba réfugié. Ndaza bongo. Donc na place o luka maramno bien o monde ko finga mposa. Keba. Grâce na ke biso keba. Vidéo a muninga noté et puis na vie atikala ko calculer te pour ba guna yete c'est que ya bana ko bulende vidéo chala ok wapi vidéo ok ne wapi ok na comprendre wa ba guneta oh et puis justice mata pas azam muninga neta ba ye bani peta ou tout respecter ba femme mariée tout respecter la femme mariée vidéo a père des enfants a responsable on mérite ba respect. Au comprend j'aime bateau ba yebi ngala luna ra TV mon finga tiens tout ça la émission na biso à l'aise tout tang babar na biso do panzani oye point mais na yé j'aime mutu moko te enfant na nda ko na te bo finga papa na yé même maman na yé o linga ngote bo pourquoi papa nga botaki abote poani oh pourquoi ba biso ne to ba relève ba parents na biso oh non na ben otika ngote na ba ki place à tel okolo la loi zali donc yo so calculer makamna na bula base que vide le pas les capable répondre nga aux échecs ngam na oya vous poli bankela bazana ba onpe ba o bankela bazana groupe bankela munamna groupe na cote na et puis munamna groupe na poste na yusko diete parce que ngana zawana na charger communication na zawana puis porte-parole tout mouvement de l'homme ko le kana ouest t 5 ngana ya na roya c'est pour finga yo finga c'était pour la vidéo abana ko le lama lolo mamiyo kitala tala Zombe oh Zombe Naomi Barcelone dans le babo Zombe tala niveau sko ya kindoki malolo kufité au sein les vidéos sur la malolo kufi est-ce que Loris la congolaise en ce plané non oh mais il y aura na poto soit disant d'oration na poto Loris la congolaise est par na poto là ba bengio pona ko longwa pas na yé pas que pas mal Loris pas mal lolo et soyez combien donc on comprend que banga ko bima pas na mukandate abanga ko bima pas na mukandate jour muso bo mambili abel webi voilà
Donc tel est-ce que moi moi ya salité concernant na artiste congolais. Ba droit maman Biliabel, maman Biliabel Cléopâtre. Maman Biliabel, il faut qu'il s'arrête. Yo grâce wa malade. Wa malade vertige. N'est-ce que hôtel ikolo mabe, place mabe. Weranson Yangia Maloba Alobana Zolomo, vous avez mal choisi l'adversaire. Donc grâce au choisir l'adversaire à ma B. Pour Nena Boye, n'a pas de tinda ba zone a pété. Et la place sur na romela kuna na bien. Mais oui, moi ça donne mina, azo mina milinga. Azo kamuna milinga le roi ndo kamule lamba. Oh, et puis on le bon non. Na aspect na elongi na leki. Yo munogologa tilapia. Munogologa ba ben na mbisi matokolo. Ba longola matokolo. Munogologa basa sokola papa. Non, t'as non si gros niveau. Donc c'est le bien dans nzoto mubala osepela no. Keba na yo keba. Keba. Ngana okebiso keba comme kalisute. Donc zwapena soko dans les missions. Dans les missions bon. Kobanda lelo na finga. Mais on a vu de loin, kobanda lelo na tiki. Mais on répondrait pas. Bonga na banga, nga les gars na batefa ki sasa. Na okena RTNC na lobby. Na okena ni na lobby, na RTG na lobby. Oh. J'ai mis nga to kobanda ya Monique non, selon ya Monique aleki Justine na kitoko. Na taille. Siko akope ke makoni ni ndenge makoni c'est le quoi baguette bongolé. Makoni misili. Le roi de Bukate. Mais oui, et Talingate. Ou alors que badem soit c'est la comparaison. Au star a vu de loin. Ba star est belé bala luka bango tsabango. Soki ba o ya tsatsana balanda ete ngana rolande. Ali bomate, aema masalaka. Anormal. Ne faut pas tout tigara muduzo landa la mo ete. Aluka bezte hein. Sozo luka bezi luka mabanga luka ba soit créer ba télé réalité na yomo ne donne mon Karine Mokonza non ça là alors moi donc alors milo na aso sola na ah non ça bongo est-ce que Karine non les gars j'avais compris que Karine a une polité Karine a finga ba tuté Karine a amené la vérité donc ça dit soto sola no boyi et que to yo kanite yo ngolo devancer ay alobino vérité a une polité batunde ba comprendre que tende ba nga comme symbole mais la grâce business impoli. Pour comment you conseille et puis page genre la maman les pages vont y bani partout. Au moins de ba finger dans commentaire. Mais ba finger ya bula ronde ti base que vidéo là on les ka moi ça vidéo là on les ka. Oh ya té as a femme, as a madame Inongi. Maman c'est oui, elle le coup moi c'est années. Ndakwa libala. Yo beta tolo nga karate boya balanga ba yo baloto mona ba mobali nini malheureusement yo tanga no soya da ba oli ombanga ba otangi soy non suko munoro ta no suko munoro ne et puis minu no pese pel ça no ngate oh tika on no brosa no pété comprendre mutaka na poto meso mapika biso kutaka na mo ba stick na so ba ya ba 0.5 to tsaka tsaka c'est bien na moi bien na ça va mais yo sikoyo et puis ngana ko ba mise mo ga mboko abimana he yenda be dali solo ah solo fa na regretter kini bablo na so a télé matin na be chopi wana oh amina préféré blo ga be chopi amina obimana na to solo we wa mise te mais c'est mtalo ba futa ke mbongo po e mo pasala ye mo mtapesa ba mbongo ah donc est-ce que ta futi mise ka sa futi mise mbongo on se comprend donc atika biso amisu balalu oto misana boyete mais nga so fing j'aime nga to za no bien soko fingi papa na nga wa sali nga boyena zala na uya lo banu so mo no sepela to ke ko funda ya YouTube suka na YouTube na YouTube to ngenda no parquete po eza loi o bate loi esika ya YouTube so mo ba finga na YouTube yo pe benga caméra ta si ba perception bo mi moto to tiki so mon sikoyo ils appellent tout sur le nom en tant que batu gémi vidéo là responsable et puis d'après via vidéo le tel peut mututa la via mon oui tali mututé tika ba libala batu ba fana ba les ba bokola bana bango
ya yo esilo wapi ce que fait moi là yo za la bata kuna ba bengi yo poser ifilo mo bo sanga na bata bota mo na ba e panzana Europe mo Amérique mo bima abomba kaeti bakate oh yemo mama loba na 20 ans yemo mama loba na 20 ans loba api bien te siko mama ya banga yemo mama ye grâce ngo c'est grâce mbusi soki mbusi na aloba na 20 ans des héréditaires et ya kita et puis moi on peut te dire moi na ba chinois mais là ba chinois ou mela na honte ah non quand même ah mais oui hein ah mais oui hein bilo quand ou mela répéter et ba chinois bientôt ah ça fitir maman mo oui fitir maman mo boy là azo souhaiter moi sa vie de l'homme na mabe oza maman nanga afinga ta kufa lobika papa a taille ye pas les gars finga ye pas les gars finga au taille na bien nan j'ai mis yo au ebi Justine bien au monde zombe nanga moi c'est kitoko otali choco otali ba maquille oh non président Videlo a oumela a bossa la choix a bossa la choix oh non zombe Justine Mat la patronne yom de rosenga ben balim de rosenga non mubali na ende mta il faut déclarer mubali nene mta munena lukipe mwa mukia facile à garer wana bino mboloba wa bino mboloba donc bandeko totika biyoka yokana bilobela toza na respect ya ba couple na ba marié aza papa za na bana et puis bana bandeko donc ndeko ne morote olinga pe te baleka ba muna ba finga ndeko na olinga te donc oza motu ya grâce mbizi eza mbala na oya suka pe mbali boso sozo luka mitu ya bato mona maboma bazatala ebele biso politesse ba papa Hervé donc finga papa Hervé o alekio no na musika botela so misenini ya Brazzaville o aleki fere ate misika Brazzaville azani ba fere nan azati na Congo wapi na Congo na biso misika azani ba fere oh non ba na biso ezande eza source ya musique zo biso atona ba papa Hervé toana ba Faustin Fali Poupa toana ba président Bill Makitonge toana ba président Bina Filé tout ça na ba président Ibrato ba président Fabrigas ba président Deplique zo wana kutia skoyo ba génération Mundibu oh bon frère azad d'abord azad grand frère ya Robino na âge grand frère Robino na musique zo comprendre et puis makambo faire rigola amoni na musique Robino Mundibu na amoni yangote donc carrément oui il y a sans polémique il y a réalité même fanatique à la biso ayebi qui est sur le plan archive je comprends à quoi y a pas papa Hervé avec amoni trop na musique c'est ça sur le plan carrière papa Hervé Ozara Nicolo donc vinani totika ite ba vite musique ya nango YouTube te musique ya YouTube te musique ya toyoka donc na sepela na Robino Mundibu c'est un jeune c'est encouragé nga pena na sepela ne pas encourager soka zaki ba ngoto bobo mzo ya pere msusu ndi abima pété ndatika mais lokola un objectif azala na sepela ni makasi mais akima ba fitilita mike mukolo atika mukolo leka tika aleki zo comprendre ça rabina bongo ba mise ba bele ba talentie ngana sepela na musana bo makasi sans côté ba papa na bango ba de la forêt ba président mukulu ba te bele ba ve quadra ba ve waseko ba ve karamapa ba ve na biso ndenge mo pina na ngamu so ba comédien donc ba comédien ba ebele ba père na biso bazali génération en génération
donc tozali parce que biso ba oyo ba l'accès sur mambo fingati même fanatique au talanga dit que la loi fingati mais bon supporter nga vraiment bino boyebi pona papa na yaka mabe pona da muto na bandili ta papa bandaki maladi non na rofinga te mais président ça dit que la loi rofinga ngati bon papa ba père to gumba ma pena mituso de moni bango na président phénomène donc voilà quoi voilà na suka to do clore na biso un dernier mot par rapport à oh non surtout ouais merci beaucoup de gens des paroles nanga ya suka eza bandeko bolandi biso so na be mabe bolimbisa mais bo supporter kaka po bakande zali boyebi bien président vie de loin aza muto asepeli sa batu trop donc boko manquer na loyengete et puis moi sina ye Justine Mata sali na ye loroté botika ye avant de bien avant ne bien grâce mbisi zwa conseil yoka soko yokite to kina marambo tina suka donc on a kena ba dédicace maman ba dédicace na ngai na pesi na Yaben Olondo ba visa Afrique d'ici de moni ozui visa Cédric Banza ikona Jobour na pesi ba mbote place Wali na pesi boss Eric Mandala ya maman Marie Piron les docteurs des ignorants na pesi ba mbote belé na pesi ba mbote belé na Jiveshin to les pères de jumeaux Graki de 4 airbag Jenine Dombe le playboy na pesi mbote belé na maman Fifi Matezo moi ça bonga na coiffure na pesi mbote belé lisusu na prophète Diembala toujours anxieux de continuer na pesi mbote na Yannick Makiadi multimillionnaire njiloa et puis Clave Maleba Grand Jogo Hervé Neymar Masananga Hervé Neymar Mampuya na pesi mbote belé na Virginie la Quinoise moi ça Jean-Paul Mayaka Santa Bia motema ya Pichubia vous êtes tellement ébélé numéro contact ezali plus 243 89 688 2000 89 688 2000 de bobenga muna sona posa na benga kuma na WhatsApp na zawa na pona bino Instagram Lalou Maleba officiel Facebook Label Maleba so bengi bokomi na zawa na pena pona bino et mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier na kata Dallas na pesi ba mbote belé encore et toujours et mbote belé lisusu na chuchulwa mbola star na Saint-Denis et puis na nous mon CC ba Lorette compresseur bunios ba staff wana bozala zala et puis na yope Jemima ibele ba mbote na yo tellement belé merci d'opportunité de bopesa ngai na Congo Victoria koya osala musala Justine Mata la patrona abilalou na nyonso osala na récompenser au cas une semaine à Dubaï et abina nga pena bongo na merci ma coup de président Philippe de Epsinga ah yo Mata be beto prise une semaine Dubaï donc atalino moi nanga abunda bunda abino boyebi yo se boyebi ku bongo bwa ko lelo ka mona bebi non la loi mérité pena Dubaï wana ya moi ça vie de loin merci beaucoup na cadeau et puis président Trudeau Mobutu Bey na pesi ba mbote na pesi mbote na bureau ya donja la donja na pesi ba mbote belé et puis bana poto tout na biki bana confinement ya Valentin Matondo ka tout Paris 17e yo ya ngwana venanga Ambroso Chili na pesi ba mbote hein merci beaucoup na loy bino stubo zala merci na Jima merci beaucoup voilà tout est bien qui finit bien donc c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise hein, donc avec Lalou Babia to make up en sola car ndito loba côté club bo s'abonner na Donja TV pas baby Donja to ça donc car le boy landi le pangu là donc place il y a vanda quoi de place le vidéo ya te que oh asaka ndaka mtu sute no cheye na pali mais alors qui mangala ya na micro na ebité ba commander ko banga na na micro na ebité so ngai hein yes ko tema babi yende azoleka bango ah oboni donc on a beba na batu po la aide au moyen ko na micro te po comme auto sali bango sur likopa bo comprendre ngo bo boulon ndezala bon voilà donc je dis merci de nous soutenir nga obolinga nga de près ou de loin je vous aime énormément là je vois mon boss JB Kumaluta le de Dallas batoka na boka liboso ole na pourquoi bon boss soutenanga so pe ngo na liste koti maintenant le bon ka boy nga Jemima Ibele na zakala Karine Mokondi la baronne donc
ndokola na matanga na nga namoni na nga soutien mutu te o bana mamba namoni te o ba moto te namoni na soutien bato nyonso te donc nazana Karine nazaka na Karine nga nazaka na Karine voilà donc maman Yvette Mbi à l'âge de l'enverse Jemima Ibele, je vous aime, je vous amour, je vous adore. Ado senga depuis la ya pembe ya miji depuis la Suède na Stockholm ngambe mwanza FM de na bomba ibolinga boba FM ko boyeba FM bobonola la kala kimia nyonso voilà je vous aime bien je vous amour on se retrouve prochainement ça mbote na autorité morale Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi so talier boy na reva moi so banda na balai destin et ma manzam voilà et que Dieu vous protège vous comble de sa grâce donc sur la mama site ce totalement mama site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambiade Victoria télévision Victoria TV et yana ba mopepa siga yana ba mamna ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas oto yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa amen tiki